leka mbali nanga sinela nga bakisemeki ndongo okebo oke libela oke libela kozonga lisuna libala te porte ndako nanga yo yebi yango te yaya yebi porte ndako nanga te maleki na age nanga ebo na bali nazonga lisusu sozo simba te nga na sala nini Ah bon? chaque na ndako nanga eza vide ako songa na esuke simba te maleki ya solo vraiment yo sepeli na libala nanga te nabetaki bilolo te siko esimbi te nosala nde seke tika zonga na ndako Côté na bino. Est-ce que bilo va penser côté na bino? Malgré bobote ka million mibale. Est-ce que ba cousin na ba cousine moi liputa moi ni le ka kité est-ce que ba sepeli te? na pesa bango nyonso ndato wana problème ata mokie te. Vérité au propos de quoi? la famille non de ba décider que bazongisa Yo ba komi oyebiso makambo libanda sans que oya koyebisa nga na ndako et tozola la nonda komoko tozola mukana yo. Ma chérie, omoni makambo mususu ezalaka ke bolingo eza na bilongi mais na mikeme eloko eza te. Ko makambo ndeko na kla so ndeko no so Esther Esther alobela sega kosi yo yebi wane koyeba bango mbale Olinga ete. So olinga kosele ba renate ba osele kuna te yaya. Olinga ete. Réunion nini? Papa, omoni ndako na ngana. Pesa mwana ngana tumbe ponji te. Matika nini otosalela? So dite Esther na ekarte bandeko na nga kutu en part na tia bango mise à part mpona kozwa ye en charge. Oh mon Dieu! Des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou-Wenze, un grand marché proche de chez nous. Shalom bana ya France mobimba na zona esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na kati ya mboka ya France à partir ya le 23 décembre ti le 2 janvier na koyamba batu moko na moko bakobanda koya individuellement ekozala soki boye na famille ekozala kaka famille na bino nde na koyamba soko ye mutu moko ekozala kaka ye nde na koyamba bino po tokota na profondeur ya prophétie tokota na profondeur ya problème na yo po nzambe asala po problème na yo elongwa 2025 ezali pembeni il faut bokota bozala décharger kaka ndenge bible ezokoloba na biso ete bamikumba na bino nyonso tu boya nango epa na nzambe ye adécharge bino bokozala décharge bana baotiste bayaki awa babikaki bato balimitation bayaki babikaki bato ya bablocage babikaki bato bamaladi oyo esilaka te babikaki badelivrance yango ekozala na sale te ekozala mpe na publike te ekozala mpe na foule te na koyamba moto moko na moko na moko bobenga po batia bakombo na bino na liste ya badelivrance nazozela bino na moto ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te ndenge akokisi 23 ans ero tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango nakumisi nzambe ya Ozana. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya Ozana, nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya bapaster ebele mais bakokaki kodélivre ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana mpona oyo asali na bomoi na ngai. ekozala na Paris à partir ya le 23 décembre jusqu'à le 2 janvier moto na moto akoya na air na ye ekozala en privé bobenga bopesa bakombo po batia bino na liste ya délivrance nazozela bino na kombo na Yesu. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Shalom, libota bana nzambe esika so bozali, ba bonane na bino, ba joyeux Noël na bino bisika bozali na bandeko ba botami pe na mois de décembre to souhaiter bino ba joyeux anniversaire.
tout le monde. Au Aboutama du 1er jusqu'au 31 décembre, te souhaiter nos joyeux. Et anniversaire Nabino, que l'éternel Dieu vraiment a pas Bino encore une fois. Et puis, encore une fois, joyeux Noël à toute équipe Nyoso. Il y a Chebiso Télévision, il y a Bravo Jésus, il y a téléspectateurs Nyoso, on va partager. Émission en tout cas, merci encore une fois, nous avons pas Bino, presque fin de l'année. Nzambe alola ayebi vraiment combattre la biso et belé. Malgré il y avait beaucoup de difficultés, mais nous sommes là et Dieu a okoba observe toujours bola mouvement mingi koleka, vraiment koleka. Merci encore une fois na toute équipe ya biso ya Bravo Jésus ya batonyo sonza pa moula biso belé. Ndenge toloba ke biso na Bravo Jésus to zanga vraiment un problème té bat bayaka même na kata consultation to yambaka batu. Mais ya batu soit des fois to yambié ayebi sito papa. Nga magrubo yambinga mais je dois passer, il faut na loba parce que trop c'est trop. Trop c'est trop, il faut na loba parce que faut boluka solution il kambo oyo parce que elekelinga na ebité na banade na suka wapi. On mona des fois, ba mususu tozu na consultation tozu non papa fito leka, tozu obligé to sala selon oza lokola ba besoin na bango. En tout cas, merci na bande ko nyonso ba samela pona biso. Merci une fois na bande ko nyonso ba soutenir na biso de près et de loin. Merci encore une fois aussi na groupe soutien et intercession ya Bravo Jésus o ifungwami précisément na États-Unis ainsi que na Canada batunyo sokuna nzambe vraiment lola a pambola bino yuke tobo sanité ainsi que aussi une grande communauté na bisonyo tobo sanité. En tout cas que Dieu bénisse beaucoup. Tozande ko moka mwasi o tozani awa ensemble je crois na lingana yo toyoka ngana yoka ki ndambu mukie melengi uyoka na intégralité nango nyoso mbote papa boni bien va malam aza bien. Comment on Géraldine. Ama Géraldine. Ok. Ma Géraldine, tu vas prier avant Toyoka? Ouais, problème. Tu sambeli, nzam makoki nyoso te pe so merci. Tout ce qui moment on a ça le beau qu'on attend de père. Yonde ba ko diriger biso début jusqu'à la fin dans le nom de Jésus-Christ par la foi en être lobi. Amen. Amen. Maman Géraldine. Papa. Je crois que qui mouki on préférait au loba de long et à large. Ah. Papa nayebaki te ke kozala bongo na bakamera boye nazalaki nanga na besoin kaka tosolola na telefone mais nde mpe nakomi deja boye choix eza te. Ok. Problème nanga eza boye papa nakobomba te nga na mobali nanga abalanga vierge adeverganga na ndako ya libala mais banda nakota libala na comprendre te nga bakotangaka nga moko mama nanga kufa atikanga na age ya 5 ans nabokwami epa mama leki nanga abokoli ngai tinde nakomi boye tinde babalanga motali ya mbongo nanga mama leki parce que bapapa tellement bazwaka charge ya zemi nanga te ndenge mama azala na zemi mama leki mutu mama ndenge azwaki charge na ye moko nde ntango akufi atiki epa mama leki nde mama leki mutu bafami ya bopapa bazongisaki mbongo wana epa mama leki banda nakoti libala zemi eyaka te mobali nanga kutu ye moko natuni alobi nzambe kaka moto apesaka mabota ya yango nasengaki na bino basala nzambe na telefone ndenge nalobaki otalelanga problème na ngai nayebi te soki eza nini nayebi na ngai eloko te nasimba eloko ya motu te nayiba pe te nayebi te. Ok. Ma Géraldine. Papa. Bon olobi koyeba mobali je crois na ndako libala na yo ndio oyebi mobali no atikala ata na nyongo moko te na kota bu mama na bino te apesa nyonso bozwaki temps ya kokende yo na mobali na yo na koconsulter ba médecin parce que on peut prier mais on doit d'abord commencer par ba médecin, c'est très très important. Ba résultat médecin bayaka na boyaka nango nde tozwaka temps ya koprier mais pour que nzambe oriente biso yo na mobali na yo bokende pa médecin bayeba nani aza na problème okendaki bahôpital tosali kutu bahôpital toki hôpital mosusu babimisi meme résultat tochange hôpital toki hôpital mosusu kaka meme résultat problème eza te entre yo na mobali boza na problème te ozala bamiome te ozala bakiste te eloko moko te. Ok.
mobali pe bamoni ke mobali na ye nde tobaka bamataka na ye eza malamu et ça peut aussi donner aussi la naissance avant tosala mariage baoblige biso tokende kosala bateste nyonso to baexamen nyonso to normal eloko moko eza te entre biso mibali donc il y a rien ouais. Donc il a mis précisément que parce que ozobota te po nazobota te na ye pa basala nzambe oprie po na ngai soki mpe eza nini eloko ememi oyo mpenzaka mpo mobota oza nango kimia na ndako ya libala nanga kimia problème ya grave eza te na ndako na ngai problème na ngai eza kaka ya kobota ya kobota ouais. Ok ofanisaki mobali na entre mio mobali na ye komeka mpe koyeba peut-être ava bokutana na ye est-ce que asalaka motu mo mabe te est-ce que alongwana mwasi bato bazemi te parce que ça arrive aussi ntango bino bokei bomoni mabe eza te peut-être eza na mwasi moko alobaki mabe peut-être asalaki d'abord mobali asala nao nini mobali na ngai aza chauffeur avoyageur akendaka balufu mibala bachauffeur omeka otuna ye te meka mpe abetelo quand même moi historique na ye peut-être aussi natuna ye na ndenge nyonso natuna ye na chambre natuna ye alobi aza ne na problème te ok d'accord merci bandeko balande likambo tokela mbala moko je crois mama ayaki juste po toprier mpo na ye mais esengaki fala likambo po tobenga mpe koyeba sukisa likambo na ye nani aza à la base nani aza à la cause alobi ke mobali na ye aza na problème te bafuta nyonso apesa nyonso baki kosasa mpe baexamen ya rien entre ye na mobali banyoso baza normal mais azoyeba te pourquoi banda kotina kwa libala ye aza malamu bala ya mobali mais pourquoi azosimba bana te eza spirituel eza physique ezani po physique deya na médecin babi ke non dale bon yango aye na spirituellement to me mpe koteleli likambo nani aza à la base ya kobota na ye te na se ya moi oyo to na sport publicitaire et na nsima nango je crois tokobenga mama leki obsession na mama leki na yo mutu asoye mbongo libala est-ce que mokobonga opesa mbongo libala azalaki na esengo asepelaki azalaki na ye bien ayelobi pelo te asepeli na libala na ngai nyonso to asaleli ngaka ndenge mama asalelaka nde mama nyonso asalela mwana ye d'accord to na sport publicité epui na nsima nango tozozonga bolingo eleki nyonso tosala geste ya bolingo mpona baorphelin na yango orphelina bravo jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu opération sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année ndeko nyonso to ya motema malamu oyo apesa motema na ye na evre ya kokanisa bana bitike esike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mokanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 elobi religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant eza koconsister kozwa soin ya baorphelin ainsi ke baveuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Voilà, Jéricho spécial. Jéricho spécial, les hommes nous m'ont comme enseignement, il y a prière, faire, moi au présence de Nzambe et ça va ma casser pour la famille. Il y a notre invité au Yaka du 24 novembre, dimanche, jusqu'au 22 décembre, dimanche également. Premier dimanche, on a 24 novembre, déjà à 15h de Tomani. Et le reste à jour dans la semaine, déjà 17h à 19h30. Le dimanche à 4 Wana, déjà 8h30 jusqu'à 12h30.
Mais dimanche à Souka, le 22 décembre, et vous allez clôture na 15h. Thème na biso en ces temps de la fin. Soyez puissants en parole et en œuvre. Yaka bineme na libota mobimba. Na veni Baboro, numéro 6 bis, na Yolo Sid, na commune à Kala. Et si ka kokombate. Bien-aimé Yaka, Nzambe na biso Jésus-Christ, a kosale la yo pelibota na mobimba. Boya ebeni. Allez biso les bébés. Sakana kana ba de monte. Zambalo la papa. Sakana kana ba de monte. Allez biso les bébés. Sakana kana ba de monte. Biso wasala bika. Merci Bano Balandi. Je crois tout dans la spot publicitaire na biso ya oyo utiko leka oyo bandekono so utiko landa. Mais na to bete pe moi c'était moi moké. Ane comme na suka yango. Bravo Jésus et orphelinat ezoki likanisi. Likanisi zali ke peut-être yo makola ko koma na ba orphelinat pona ko pesa bango ba biloko zena besoin o komate. Mais biso tozana to makolo na yo, yo pesi so ba moyen na yo et permettre biso to koma wana yango moni likanisi ya bravo Jésus. Azuli kanisi 10 orphelins ba okita pona ko fêter na bana wana pour que année eleka ya malamu oza pena bezo sala anniversaire ndenge ko moi benga papa anniversaire n'est passé ngona bana oza la bienvenue oui balambi to lié to meli na bana ba seki ba sey baje oza la bienvenue mais ba numéro ezali wana oza na besoin participer na $20 na $10 na $50 wana besoin biloko pesa en tout cas numéro ezana mais ka ko benga ngo et puis yeba ke ekokoma na bonne main et puis bravo Jésus le roi la makolo na yo en tout cas to biso to tambola na yo na esprit et puis yo okotambola biso par rapport aussi à matériel oyo okopesa biso merci beaucoup maman Géraldine oyebisi biso likambo ya Mama Leki azwaki biloko na esengo makasi mais biona ba semeki ndenge situation ekomi boye ça izoleka ndeni na ba semeki na yo oninga naza boye o santé na ngai te naza kokonda basusi makanisi fama ombali nanga badeside ifo nazonga na famille na biso nazonga nakitala naobota te ndeni nazonga libala na ngai ndako na ngai mobali na ngai naotika bango ndeni naokoka te ezopesanga pasi natika foyer na ngai nake nazonga epa na biso lisusu au juste na ina mikepe parce que TVP eza pe na mwa mambebele parce que to sole mwa muke il paraît que basé mizolongo mais a ozoko koloba ngo te ozobanga ba caméra to ezanini atoka bolimbisa ayeba te ke le kabo ya ki ya explication tout ça na pona ye mais lisu ya basako le tali et monique non il y a quelque chose o eza moni to sali po le kabo bolimbisa papa po ba caméra mtamesana na ngo te yo bagi basé mais ezolongwa yango famille papa nga so nazwi ka azemi naomelakisi te lelo te nzeme elongwalongwaka yango moko nzeme elongwaka naosala mpe eloko te misala te so nazwi zemi naobatela namema kilo te nasala misala makasi te na ndenge ezemi emilongwela nango naoyeba te famille ya mobali nanga bakomi osuspecte nga si ndenge bakomi na niveau babimisa nga nakende nano epa na biso pona likambo bazemi fanda te. Ok, merci. Je peux comprendre. Avant le bâté, mon problème est à l'iboué. Je explique-moi clair likambo. Maman est bien à Ibiso pour te prier pour naïme. Tant total, tu comprends non. Ya ça ne va pas. D'ailleurs on te sait que tu l'examen mais ya on mona banga banga. Problème est que soki azui zemi longwe. Azui zemi longwe. Santé kubela ekei ezongi. Azo comprendre tout juste ezali nini. Et on peut te prier pour naï. Autant biso total on madame te comprendre que non ils a angle spirituel. Donc on que to lekisi awa pour que to kobenga mama leki naï. O ali ki munga libala. De deux to benga mobali naï peut to mela pe ko tuna mobali naï. Ko mona eboy.
c'est vraiment innocente. Pour na âge oyo mutu a découvrir libala, toi découvrir makamnanda kwa libala za sauté. Na monde za sauté. Bana ba mo be bana ba 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mais mutabomi virginité na ti nanda kwa libala. Non. C'est vraiment une dame à se féliciter. Mais à féliciter, mais on laisse ma moine basé mes olongo. Donc, comme mon épée, donc le gars il est étrange, moi qu'on a qu'à ta vie. En tout cas, tout ça censé à ça là. Les hommes ça na biso musa na nzambe, nous devons faire ça. Après ça, c'est le maman Leki na to benga maman Leki na ça déjà na réception na biso, toujours côté. Maman Géraldine, limbisa biso. Parce que on peut pas commencer à prier ceux qui membres de notre famille azati. Et on monte au salé qui to benga maman Leki na yo. Parce qu'il y a un liembongo. Peut-être, même soit des fois, les qui ont une inquiétude. Tout me capé que tout n'est. Parce qu'on ne peut pas commencer à délivrer quelqu'un sur notre source. Tout doit commencer par la source. Ce source, n'est pas qu'on découvre, n'est directement, tu entamer la prière. Batchaka qui s'y a potaté, sur des fois, bon, missi va piter. Donc, au fini, pied bimi, makila rouge bimi, ne bo check qui se pote ça nini, pote kauka. Ok, maman? Zano kimia, yom to sayi bo benga bango te, biso ne to bengi bango. Ok, maman? Ok. Boko tsela biso maman Leki na ye. Boko tsela biso rapidement, akoko tawa rapidement. Boko tsela biso maman Leki. Aza déjà si ça komi. Ah, maman Leki ye azokota. Ba fungo déjà porte. Ok. Mbote maman. Mbote maman. Tu vas pour la banque de microbo nini yaya. Hein? Problème te. Maman. Ça n'a pas. Bonne fête. Merci papa. Ozo bangani maman na ngai. Ina kambu kamba mo bula mo na microbo ça nini yaya. Ono kamwa mwana ngai. Mwana yote. Oui. OK. Ils sont cassés en place au fond. Bon to yeba ne o so la bi. Pardon maman. Maman. Papa. Toujours à comment maman Leki, comment on Ritz. Ah, mon seul ensemble Ritz. Ah, vraiment, maman Ritz. Papa. Mais beaucoup quand même à casser, hein? Mais moi, on a dit non, comme on a yebu, on a dit surprise. Moi, tu n'as pas comme papa. Oh. Aza moi, on a eu propre tout. Moi, on a pas parce que moi, on a eu un beaucoup. Donc, moi, on a pas prêt. Ah, d'accord. Bon, Babylon, on sort, on a une question de l'ébélé, et tout, qui n'ont pas moi bien. N'habitez. Aya kipo, tu sais, azana besoin de prier pour naïe, banda kondanda kwa liba. N'était pas situation à katanda kune, je connais tout ça yo ebiango. Mais azo simba kobota te, il va se mezolo papa santé déjà ils ont diminué puis famille mobali ba zuili kanisi ya kukanga biloko naïe, ba kozongisa na maboko na yo jusqu'à ce que batala ngo malamu pour ba pa na bango baza ba innocent. Ba biloko mote. Na ngotu na madame abike non. Et bakena mobile basali ba tester ba on so mbali baza ndenge moko na ebité en tant que maman pour te prier sans que membre na famille ça lokola yo ni maman na ye papa limbi sans le banana le ko gérard porte ndako na yo ye bien oti hein yaya yebi porte ndako na ngati papa oui maman na kino passe pour moi oyo bota na maka porte ndako na ya yebi mais na yebi loti Yepsinga mambo ele ko yebisinga. Hein? Non, kokodane mingite ya kinde juste. Fika la ndarabiso, to prier pour la situation na ye e mambo robota. De tanga lobi na biso, de ngai nem na salike ale kaboye. Par rapport ya makambo ya betel biso. Ya to bi ke to ko prier na yete soki membre ya famille azati. Loko yo ni mama Leki to lengi mo na libala. Peut-être même soit des fois aussi peine libala ngote. Peut-être même soit des fois mobala nga pesa ki biloko nyo se kokagite. To me kapé ka piste la solution pour que moi notre kana libala pour que azo mabota erbota. Papa poya babo yango. Mais ce que simba tina libala batikaka. Maman. Et si ma libala te yo ozo ki liputa ya bato si biloko nyo so bato yo omeli olie. Babota moi na po kanga moi na te, babota moi na po libérer moi na ki nisko ko loba langa gens qui so libala yo simba te Batika kaka parce qu'on a habité azonga sino maboko na yo le sous une grande fille comme elle papa oui so la lingue tina ngana lia mbongo wana ti loko na la lia ki ngo déjà ai na libala esimba te quoi coupa na ba to la lobani
Pombetu na ye na tumba kote. Ah bon? Chaque na ndako na ngeza vide. Ako so ngane suke simba te. Ole boka libala ese na problème. Beza ngambu. Batumbe poche lo na ndako wana. Ya. Batumba. Obe chambre na batie biloko ekokota souffle sana te. Soke simba te azonga na ye amwana ngai. Na ngela mbongo libala. Mais le libala simba te na mbala ne simba te azonga na ye na bwaka ete. Mbwaka ete papa. Maman Leki. Oui. Avec beaucoup de respect, on a opé ça. Ozo bana poza mwana ndeko na yo, to poza mwana yo mugoboti. Papa mwana oyo boto kolinga muna passe. Na libala. Mwana oyo boto kolinga muna passe na libala. Mais passe niza mobala obete bakute. Mobala opimela ete. So iza mobala beta ibambata, là ça va. Mais ce peu mobala na opimela monga là ça va. Abi azali à l'aise nanda kwa libala, mais problème eza ko se poser pa na ye ke bazemi na ye ezali kolongwa. Et puis oza santé na ye te. La fin na libala moko aza mal à l'aise, bazemi ezolongwa et puis oza santé na ye te. Nde ba semi ba ba ke non, lokola ezali boye biso to ko zo mutaboete, to préférer to OK pas la même. Même mobali na ye moko ali mo sine kaka nenga za na tana ni na ye. So za ya eleka to funa ta mobali. Là ça va. Oui, que Bibalo baye basala banzila mabe, banzila molili, beba makamna ba. So be bezo kanga mabote na yo yeba. So yo kanga mabote ne o saka la sima mo siti. Yo yeba ndi. So be tala sima mabwa ponga na belo. Ndenge oboti ndenge pe boti pe mobali na ye wana. Yo za kwa mama, tango yo baba biloko oyo na yebite. Une grande fille nenga zana boy, azanda kwa libala, azwa biloko imba moni mtakendaki bobeta piololo. Azongi susu na kati ya ndako na yo. Mona oza normal. Mais aussi simbaté. Malik. Tolo babu pardon. Nde nazabo efami mbai nanga. Leke mbai nanga sinela nga abaki semeki ndongo okebo. Oke libela. Oke libelo kozonga lisuna libala te. Malik na age nanga ibo na bali. Nazonga lisusu. So simba tenga na sala nini? So simba tenga sala nini yebisa ngai? Oh, Maleki ya solo vraiment. Yo sepeli na libala na ngate. Na beta ki bilolo ti. Siko esimbi te no sandi. C'est que tika zonga na ndako. Papa na lo lo bate. Tika zonga na ndako so si. Bia tinga mobile pe ibazira na. Pona lo bango. Est-ce que biki soki le la mikoso na ndako libala, bino bozo biloko nyonso bo oyo apesa ki ya mobile. Oui, bonjour, c'est la même. Mais bonjour, c'est non, on peut dire. Donc, bonjour, c'est ma mère qui m'a lembi, ma mère aussi. On a que botte, ma mère, on a d'accord. Est-ce que maman les gars, c'est pela kana fanda kana yonda kumoko. Yo c'est pela kana kana yo. Mais que ne va pitou na ye. Ce qu'on les la, on les la mobile now. Hein? Oh. Amalek. Pona yo, ndenge ozomona la situation mwana na yo, nana boza la base que pour mwana ozeme longwaka. Nenge pe bambozo simba tanda kuna libala po mo simba tanda kuna libala pa po ya kobota yina mbaba normal pona yo côté na bino est-ce que bilo ba pesa côté na bino mage bobota ka million mibale est-ce que ba cousin ba cousine moi liputa moi nini moi ni le kakite est-ce que ba sepelite na pesa ba ngonyos na to ana problème ata muketi na ngambula ngai loko yate malili na mbono ndike comme so ndiko mela bango hein. Eh, pour le bénon, on dirait parce que quel bas la famille. Bilo comme qui n'est un ne bloqué à battre. Bilo fait des pauvres négligés. Ça l'ensemble. Ceux qui commencent à l'ensemble, la cause du bosso est dans le averti. Dans le kangando, qui to kangara non, maman, to kangi on do quitter. Comment on contredit dans le bac contredit dans les mots, dans le bac contredit. Oh. Papa. Voilà pour moi qui la famille. Vous avez famille. Oui. Problème monté. Exact. Aux autres déjà temps ko benga mbayi na ye. Azo temps na te. Comment? Asa mo on peut mboya mbali. Attaque yo maman, bino mi bali botemi na coin. Situation les zone kabo keso solution bozibo na bona. Ole ki ya awa. Izagi yo maman ko tele mapona mwana yo. Ndenge pa famille pe zo tele mapona mwana bango ya mobali. Yo pe ma il faut tele mapona mwana moi si. Yango za boy pour buluki pi c'est la solution. Papa yo non le balance on rien le comment quoi. Songa la zo tante. Yem tana mona pasi wana. Te mobali mtala posa mosa ko luka ngaiti. Watu na mambo wana. Est-ce que ba d'abord mobali za na pasi ya oyo kutana bokilo ne ki par rapport bokilo fa pa na. Oyi bango. Biso mibali. Eza pasi na vers bokilo na affronter non? Bokilo na roya vers nga.
ezalaka mie mama leki problème nanga ezaka clair po tobaluka eloko moko yo yebi likambo te par rapport ya nzoto ya mwana mwasi oyebeli omo te biloko bapesaki mpo na kota bo mama okabolaki na bacousin plutôt na bacousine kota bo mama mbongo bapesaki oyo esalaki lokola ke bazonga mpona kobala mwasi bosala nyonso donc mpo na yo oza maboko pembe likambo ezoleka epa mwana yo oyebi yango te oyebeli omo te ok d'accord pas de problème lokola oyo osalaki démarche wana te ya kobenga bokilo na yo biso tosali démarche parce que tosala prière te soki mobali naza te lokola yo mama oyo ye yo moto oliaki mbongo bapesai biloko nyonso epa na yo tobenga mpe mobali ye moto ayaki kobala mwana bato ya mwasi ye moto afaire découvrir mpo ayeba kimo mwasi aperdaki moseka na ye mpa mobali wana tokomeka mpe toyeba totuna mpe mobali s'il y a un problème et puis tosambela mpona mwana ya mwasi je crois oyo na moi tosala nka yango wana eza problème te ça va eza problème te mobali akoya na ye ok d'accord je crois mekai mpe kobenga mobali nayoki babengi deya mobali et puis babisili deya mobali aza deja na nzela azoya amaleki fo elo monene aloba kotala boye oza moto osambelaka maka aza mwana ndeko na yo aza mwana na yo na traité yo te mais ntango problème eza ya mwana fo yeba kotelema na baprière aussi oke mpe na ndako ya mwana mwasi kozwa ta koprie mpo na ye koprie mpo na libumu na ye koba maloba parce que esengo na ye soki aboti eza esengo na yo mpo komi koko mais soki aboti te ozala pasi ozoyeba wana pamba soki bakangi biloko leyo bayeba tie na kati ya ndako 2 jours 3 jours 4 jours ate pusani ekozkreka baproblème oloba wana pamba oyeba no esengo soki ozongazonga mais soki bazongisi ye na kati ya ndako biso toyebi d'abord aozala humilié d'abord na quartier aozala humilié dans le pont place bofanda aozala humilié na bacamarade na ye abalaka asene na zone mwasi abalaka mpo akende pour de bon mwasi abalaka te mpo azonga te ntango bakende so esimbi te azonga me mama à part ye aza ndeko mosusu te azali baza mwasi na mobali basi ah bon si otaka mwana no wana mwasi wana ake libala azongi donc ye nde ake libala azongi ye mpe ake libala azongi ozala na esengo ofani na bango konyoka na libala ezalaka problème d'abord ya mobali na mwasi nde tosalaka keno peut-être mo problème ezala mais soki mobali na mwasi baa malamu quel que soit état ya mwasi baza malamu yeba eke même famille temi famille oyo esimba te famille ba mobali atala te ma famille ba yote toujours petira mal à l'aise kutsa makili ni seko to bien na kati bazale c'est bon to le base au satena yete est mobile ba c'est mix mal à l'aise boso yaki mobali yaki no pona mobali te ngakonda bugite la koni bebola ba semiki la pona ba semiki tata l'aise mal à l'aise na ça on te kango za biki santé na yete bona ngana mona ngapesa ke libala ba semiki ba tseni mal à l'aise makoka te bana ke libala so beti combien de tours na ndako libala atake mama po ba état santé ya mwana ndenge ni so kei osali yango déjà mama leki no aya pete donc porte ndako na yango te parce que yo bana uzama bulingo pena ndeko na mosa kufa wapi na bulingo pe ya mwana yo na bulingo parce que na bokola pendant 5 ans na kolibo obukola mwana pendant 5 ans na taxi ba classe à 6 pas comme bazui libala na bulingo na epe beaucoup comment parce que mo zali kala kasi poko bokola mwana ndeko na nga na bokola pendant 5 ans na tangi se ba classe 6 ndenga zawana sina ndenge ba age comme na ngapa azui libala ndako si on mutama bete mama leki mutakota libala yo ko sa visite mwana yo ko pesa la mwana pesa ki libala papa comment on kala ngamu na mama leki na pesa ki la ki ki mama zali c'est expérience liboso ya libala ya mwana moi déjà que na libala te préparer déjà notre taliso mon ko ki libo sala boui sala bitote ya déjà ba oui
Toi, il y a déjà mal. Là, moi, on a dit là qu'il y a ça à l'ibal. On peut parler déjà. On t'y non, t'y déjà. Soit pour l'eau qui est l'ibal. Pour qu'on va nous, c'est la caméra. C'est pour balle aussi la caméra. C'est ça, non. Ouais, t'as la qui boucle là. Vous avez toujours pas boucler pour balle mon co. C'est pas repérer ça quand merci on a ça. Mais on a dit. Mais il y a l'autorité sanga ya biki il y a plusieurs fois pas na yo pour la situation sur les kanaka tanda qu'on a eu bien mais autre jamais au ça des marches OK pas na bango. Moi te là ka mo kutuki. Mam su na lo yo ka awa pa na ma le tabe bilinga. Si ba si pos wa sala nga. Banda Moi te non ka. On a ça. Banda yo Banda lo bango nyos. Nyos lo bila papa nyos lo bana ngai. Nyos lo papa nyos lo bana ngai. Bon, je crois bah petit solo là, bah c'est déjà qui est mobile ça commis et trop prier boité, trop samedi la boité, maman famille maman lek bon, toi maman lek toi maman parce que t'as beaucoup les pendant des 50 muta mata ils a aza maman na tout le bateau le maman lek wana et puis trop prier boité, le quoi maman lek azali awa, maman plutôt azali awa, to bien mobile na pas ya to me repe ko tuna tuna et plutôt zota ko bonde la nzambe soki mabeza na ngambu ya nani iza mabe mama lobi ayebi kamote to ka pe mobali so pe mobali ayebi kamote et to ko prier to yebisa nzambe o azali promoteur ya souffrance inde kwa mso mosi je crois nzambe mo s'occuper na ye biso to na problème te est-ce que ça commis déjà OK bah c'est déjà ça commis bon quand tu as biso de mes questions Yeah, ça va? Oh! Papa, mbote na. Mbote, papa. Boni. Ah, kimi ezali? Otemi bo lokola problème ezali. Oh. Ngo bino boko benga nga wa ezaka grave. Mama, problème ezani. Oh. Yo likambo ko benga nga na ndaku te awo zo benga nga en plein zo bimisa nga na musala na tiki ba mituka batu kuna. Le problème c'est quoi? Papa, s'il vous plaît. Soyons en place au fin. Pardon, chef. Oui. Maman pas na. Mais bino ko bimisa nga na écran bo été en plein batu. Papa nanga. Ils en ont écran te, ils a place où il y a ba aux attend peu ya ba prière. Zo place na enfant la casse. Parce que solution est quand moi si na yo bat bon tout à biso. Mais nga jamais beaucoup ya bo bandola nga même na ba biloko boye na zabo na zana musala na tiki ba biloko abatu. Ils sont commis. Na moi boye. Ils sont commis. Est-ce que ils sont commis? Mais ba proposa ka mutu eloko juste. Ba proposa ka mutu te na ndenge ko mema mutu ayeba ka kete na zo kende sika boye pona eloko boye. Bino bozo bisanga à camp de camp grave. Tout justement na zo dépenser ba mbongo ebele ya ba moto mikolo. Bon mais ate to zongisa ukasi. To zongisa. To rasiro to zongisa. Ko zongisa te nga moko na sana don na kuna poso bozongisa te mais beaucoup ko benga nga boye te na camp moko boye. Eza inutile. Joseph. Oza muyombe. Ana musonge à 100%. Nga muyombe te. Merci. Papa na ngai na kila mboka na bino mboka mo malamu boza pe respect na verba. Pana non. Fanda papa Joseph. Papa Yesu. Papa Yesu comme ça, nga vraiment beaucoup bengela nga boye papa les problèmes les amis. OK. Na ningi non o s'est imposé. Na mono za trop chaud hein. On a za trop chaud. Yo ye bibiso ba chauffeur ndeza la carrière moko soko za na mutuka lieu de mécanique mais comment bon toujours ça est le mot rapide to me un peu libérer pour Okende. C'est ça. OK. Papa Joseph. Je crois madame Nayo a benga kibiso. Biso benga na prophète na mosala nzambe. Voilà. Baka ils ont s'est passé par naé, alinga ba quand même likambo. Papa Joseph. Non le banon mais na mono tala e bondeli. Aza nani? Aza bokilo non? Hein? Papa Joseph. Nani vous a concentré pas là. C'est ça. Na mono ozo bon, toqué directement. Ou lena que de gauche à droite. Oh, Fanny Zamon Sinayo. Oui, c'est ma femme. Voilà. Vous avez une situation, vous passez dans le Katanda Kunayo. Oh, yo, yebi. Situation, tu vois, bango. Peut-être qu'il y a le BT sur ma baie. Il y a une situation, ils ont été qui m'y est, on remet mon andako, donc, provision, tout est allé. Et ça, n'est pas comment ils ont été.
Mais likambo d'abord, il y a likambo ya kobota biki alors ça ba fausse couche à chaque fois et puis azobela nzoto ni yango te dans l'équipe kulu aya ki pour te prier pour nae mais tant abete zo solo biso tout le monde comme s'il y a un main noir moko o eza likolo ya madame na yo to bon avant to sambela nzambe to na besoin o azali kwa mama azali kwa mama nae to bengi azali awa mama nae bon mama leki nae d'accord ça va na bongi sekasi oyo kanti obombelanga Esther ayebisa ye nga lobi ayebisa ye nga makambo nyonso to eleka pe obombelanga oboyebisa nga vérité ayebisa ye nga nyonso to eleka vérité au propos de quoi ya famille non nde badeside ke bazongisa yo bakomi oyebisa makambo libanda sanki oya koyebisa nga na ndako e tozolala no ndako moko tozolamuka na yo yo nde moto bombi nga na nini nabomba epa na yo dévoile nga nini namona epa na yo to nabomba nini kasi alobi ndeko na mwasi ntabiki bosali réunion ke fo bosala ko bozongisa na ndako nzoka bozongisa epa nde mamo mpe libala ekufi ndeko nini oya koya oyebisa yo sanki ozanga koya koyebisa ngai directement omemi nga boya en pleine ma chérie omoni makambo mosusu ezalaka ke bolingo eza na bilongi me na mitema eloko eza te makambo ndeko nona soki ndeko no soki Esther alobi aseki akosi yo yebi wana koyeba bango mbale bango basololi nga nazalaki te koma mpe tia ko bando ya koetanga na buzoba moko inutile batrike mabe ayebisi nga nyonso to ezoleka na famille na bino nyonso ayebisi yo neti nini dévoile yango mama loba kobangela mo te toluka solution ifa pour te loba ayebisi nga lobi nde naobota te boye nazwa biloko na nde baoyebisa nga nazonga nde naokende boye mpa na biso nake libela nandima teke nakende yango namona ye nanga solution mpo na sauve mariage nanga nde nabengaki basala nzambe nde mpe mama leki aye boye tozwa solution entre nous basala nzambe bakobondela mpo nanga Papa Joseph yo oza mobali toyebi ke tozo briske tosisa makambo mpo todégage okende osala makambo ndeko no Esther alobi seka kosi par rapport ya mwasi comment ke yo ngobo ya mwasi mpo mwasi abota te yo oza nsima bandeko no batindika mwasi to na ndako ya libala yo oza mobali bon ekozala opopo ya bongo te ye na ndeko na nga bakokosolola pourquoi koyepa na nga direct te esika nga nazolinga nde te yango wana yo oyebi yango te seki ndeko na akosi makambo anga panza libala ndeko akokokenda kosa tu te ye soki baosolola na ndeko mais ere asololi na ndeko il faut aya jamais kokobombela nga mpo mutu moko mpa kokoya koinfluence eke nalingi naboma mobali na yo abombeli ye mpe ok d'accord bon tokende mbala moko je crois maman omoni kobenda na koloba kosala boye solution moko ya malonga tozozwa yango vraiment te côté papa abebi likambo te à part soki ndeko ya lobaki wana ya ndeko na mwasi soki Esther ayebisi eke bino boyokani bobengani na kati ya Esther alors sikoyo solution a ezali ke clair yo linga mwasi na yo nalingaka ye vraiment nde mobali nyonso alingaka mwasi na ye olinga ye te so olinga kosele bagrenade baosele kuna te yaya olinga ye te réunion nini papa omoni ndako na ngana pesa mwana ngana tumbe ponge te chambre na ye mpe na tiango babiloko te ezali tout juste info nga nazo comprendre eza nini nga nakolemba mwasi na nga te mpo soki nalembaki ye nalingaki koya kosalele doti te na ndako kuna eza na eloko ye azangi te mosala nzambe na ndako ye aza na eloko azangi te elamba ya kolia to ya komela to ya kolini eloko ye azangi eza te makita nini oyo tosalela na ekarte bandeko na nga kutu en part natya bango mise à part mpona kozwa ye en charge oya kolongole mpa nanga mpo boma ye ka oyo nabokola na nimero koma na pasi nabokola pata batikela pendant 5 ans nabokola la bongo silo mwasi elekoli pa na bino tala natomboka mabe soko yaki na famille nanga mpo bebisa oyo soko na elisi nga nakoya nakota na famille no te mpo nabebisa abuzoba papa mane bon en tout cas maman je crois natike no temps oyo eza la solution te moto azonyokama eza ye et puis ça ce n'est pas des choses ya koba papa
je crois aux autres qui sont Moussala, ils sont photo libéraux. Moussala Nzambe. Oui. Au moins, na minute, nga na kope ko lungwa Moussala, puisque tous en accompagné, bah, tout touché, c'est moi qui pas de problème. Ok, merci beaucoup. Mais le roi, là, il y a non, merci beaucoup. Bon, tu as une solution, il faut pour tout. Et papa, solution, moi, si tu éviter, est-ce que tu as un problème au salaire, peut-être de l'eau, que tu as moi sur les autres salatés, il y a 1000 camotes pour la moitié, parce que tu as prié. Pardon, bandela question. Qui question te et les qui na personne na bandela bandela na question yo na ndenge mo sto zo botate oyebi likambote moi si oya ngai nenga zo botate ndenge banzela otambola ka même soit des fois banzela moi la oya ngai okokate likamuneti ya ndenge nini papa osala mabe moko te nga moyibi te odaye kolisanga ki moyibi te OK. Donc, collier pas batukutu na yebite. O defa belo ka mutu te. Nani elo ka mutu nga na defa te, nani yongo. Na linga kutu te nyongwa mutu esala so ba combien de jours so combien so na bimia na kuya. Ata moi sinanga defa za présent na kuya il faut na futa. OK. Donc yo pe na ngamu na yo oyebi problème te. Na yebi problème. Koto pe problème te. Avant to prier, naza na ponction mo Bible kitoko. Mais to soko sambela. Oui, na sambela. OK, d'accord. Maman, je crois que tu as acquis mon tomoroté par rapport à la situation où il y a un soiseau les canaux. Nous sommes des hommes de Dieu. Je prends à chaque fois le mot lumière na biso ba sana nzambe za Bible. Les Bible. Nous avons Josué chapitre 7 verset 25. Bilo biboé. Au autant dans Josué chapitre 7 mobimba wana. Tu jusqu'à verset 25. Il y aura Bible lobby. Josué dit: pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël les lapidera. Non, lapida. Ou on les brûlait au feu, on les lapida. Parce que Michel Dérangenga, nous avons une histoire avant de prier. Israël a zobima a kenevé à terre promise. Mais il y avait mutumo zaina comme zaki yakan. Israël no tamula nzamba ba na ba ke basi ba interdité mais aka kene ko zo ba bitin a bato bomba kiango. Israël comme na mboka mwa muke ai, mboka mwa ko bete papa leki. Mais a komi ai a bete première fois, ai a bete deuxième fois. Oh, c'est que ils ont ba interdit mo zali nzamba pekisaki o mtasini. Ba di ko tuna bato kana na to tuna bo. Una sabia izanga te zanga. Tamba sali ba bengango zeke. Zeke ezalaka na Bible. Bandi ko bwaka zeke bato na ekotombe pa na etombe na tribu ya kabani ba vérifier zo kaka e ba biloko bato. Itaba découvrir bango de Josué lobi ah. Loko yo trouble biso. Nzambe pa likolo ako trouble yo. Vous comprenez? Quand la personne est bien likamboté, nzamba trouble ya mutute. Ah maintenant tu dois ko engager nzambe. Oyo nyoso yebi likambu ya. Biso to akize mutute. Biso to osambela kanza. To osambela nzambe. Bon, tu vas prier. Nzamba makoki na nyos. Seigneur de grâce. Oyebaki ko justifier Israël parce que yo nozaki nzamba oyebaki likambo. Tala ndeko mwasi na virginité ne mobimba. Andimi kokota libala pe lelo azo sibi ba conséquence. Toye pa papa Joseph abi ya bil kambote, toye pa maman le kabi pe bil kam mo côté. Seigneur na sengi justice na yonde. Et ça m'a pour na vie à ma sœur. Aux Nzambe ba nyonso ba ka Seigneur bazora solution. Mais verset au total Josué chapitre 7 verset 25. Ceux en a kan moko azali. O ameni o ma trouble pour na vie à notre massé. Tendre père, yo poko ta trouble l'école vie na ye. Dans le nom de Jésus-Christ par la foi. Détolobi amen. Amen. OK, merci beaucoup. Nzamba pambola biso. Je crois peut-être tokogi na biso. En tout cas, merci hein. Merci Yaya, je crois biso to prier. Yo ozela biso parce que tu ba prière na yo. Le kola ba tu fan de tous les deux côtés comme bazan likamboté, biso c'est prière. Ozela to benga to ma Fabien to prier puis to benga pour libérer to na ba séance na yo. Maman, merci beaucoup. Nzamba pambola. Nzamba pambola. Yaya. Merci beaucoup. Je crois Nzamba vraiment la pambola. Amen. Merci. Autre. Oui. Bien. Autre. Oui. Je suis 10. Ici, pas pour nous. Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Pour mes amis.
ngite justice nzambe vraiment sala kati na ngai. Ok. Ngite nazwa malheur moko na la yango. Puisque vraiment namoni eloko moko etouche nga na ndenge moko ya mokia te. Ka basi wana mibale oyo babimi wana kota na famille wana kati na bango mibale. Kota na ndenge explique biso. Za mosala nzambe voza na motema kobomba. Non. Bomba. Ngai mwasi na ngai. Papa tofanda. Ok, papa. Akarambo ozoloba oyo. Mekana no eleki ngai eloko eloko mombo. Mekana koloba. Papa za na mosala nzambe obomba. Obomba. Na bombi déjà. Parce que poko dévoiler nga te kozala pe mwa soni. Ndeza na mwasi na nga abota na mama na. Mama ni wapi? Mama mwakufa mama wapi? Maleki. Mama ni c'est ça. Soit vrai. Vrai. Obota la mama leki na yo. Mama leki azotomboka tomboko. Mama leki azotomboka. Dazala mwasi na yo. Tina moni awa naza étonné. C'est là papa. En tout cas ma bête a été. Bobengela ngai bato babima ke boko tipozo silanga bango. Ku babima pete baza na réception parce que maman les gars c'est la moine beaucoup de réception rapidement. So monter ça boy. Ça bon moni. Pardon. Beaucoup c'est bonko. Maman en tout cas Bolimi c'est pardon. Kosilikate. Pardon vraiment. Na biya sibo kenai pardon. Zo place au fan. Ya. Oh fanda pardon. Fanda. Pardon, mon boss est fanda. Fanda non. Terrible. Maman Gérardi. Papa. Zana motema nene. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maman Leki. Maman Rite. Pourquoi s'il y a un problème, Bolingakako, qu'on masque des choses au lieu qu'il y ait na tout drobit à l'ikampil kambo ici là. Hein? Pourquoi bonyo kola mono ya aussi? Yo na bonyo kole point. Nani sus. Papa na nani? Yo na soi disant so ibokilo na yo pourquoi bonyo kola innocente ya batu boy. Et puis yo ko accepter qu'il y a kanga bisaka azonga tandis que s'il y a un problème, vous devez aller traiter ça dans la famille. Mais c'est comment ça va aventure Tony? Pas aventure hôtel. Non, c'est comment ça l'esprit na nyoko la mwana ngana yé. Soit disant ce qui yé. Nyoko la mwana. Abana nini mwana na yo ya mwasi komo nani? Christian V, hein? Oui. Moi, na yo. Hein? Moi, na. Ok. Papa. En tout cas, on m'a bien bomba. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, na tout ni question. Bon permettre, non? Papa. Mobile à mobile. Hein? Ah bon. Na lingi, o le bisi tonte, na lingi ton côté les ngano maitsa ki na lingi ton les onga sus. Ton na nya na besoin non. Ça la clair comme melo monter que de tout orbite ah non toute la question té tala moi sinon lo bana e kambo yo o bana bomba pona ko bomba monter sala nzambe faut ko bomba kaka non papa mais non oui problème exactement papa Joseph mais yo o te mettre dans l'isolo si ko tant yi azo nyo koma azo le lazo ba suksa likamuté ngana regarder neni tandis que yo o yebi likambu ya yebi likambe bon yo ko yebi likambu papa mais ça dit papa c'est nini Nini lisayo. Oh, Ma chérie, pas de problème. Pas de problème. Papa Joseph. Hein? Oh, solo na mosinoko. Papa c'est Papa Joseph. Papa Joseph, mais si vous dans ce que mambo lobi na c'est ko kosi. C'est ko kosi na yo ko kosi ba problème.
Mais oui, c'est le but c'est aussi c'est wana papa Joseph wana sugo wana oyo wana mibali boke linga tango mibali bozo bon siko loba kasi zala tout bit loba pa ngana ko misango te parce que la mission c'est-à-dire wana c'est ya lukuta c'est ngama inventer ngo ko na munoko na yo et mission oza mukoloti bon musala nzambe te musala nzambe te loba kuna papa na musala nzambe sina yokaki ada mwasi na nganda oui wato yebi mais oeza intona oeza ko dévoiler te oeza tozoleka pa bato eza un peu soni même na wala loko loba kutu neti na ta to yo koti non ça la mais kasi te mais to luka solution mona yo za bezo mo na bote te je suis là qui c'est maman to ozo matsela na to na ba mo sala nzambe na to fa ta yo kai ko na ta ta de kilo na yo kate ko oyo kokoma soni so makambo boye komi dévoiler partout nini ngo dévoiler nini nini oyo yebi nini makambo boye za soni musala non pardon to yo kaka cité soki pas bon mutu to yeba te c'est ça maman mutu moi c'est toi non maman Rite ça peut pas Maman, on va acheter mon beauté, papa Loba. Attends, Maman Rite. Zamba Lola, ayo kaka. Maman Rite. Mais pas mon ton, Zamba. Quel est le Kami, Sengi Bolimbis. Sengi Pena Bolimbis. Osinanga. Olimbisanga na miso mosali ya nzambe. Na mosali ya sengi Olimbis c'est normal. Kasi pombe ça aussi na boucle peut-être même soit de fatina que ma belle. Ah on senga ka ita senga peyo. Samba Lola fo ayo. Pardon maman. Toyo kakasi. O ngana sengi. Parce que ya lobi nanga ke anga kanga biloko ya mwasi apesa mwasi zonga mais avant kanga biloko avant besoin senga non pardon. Pour yo na ibo mabone nzela ensemble. Na ta Olimbis c'est pas. Loko ate bombani na suka eyebana kaka. Neti ni siko bombani neti nini? Papa Joseph. Papa. Papa c'est nini? Oh, pekisa mobali na yo. Pekisa mobali buzo ba pekisa mobali na yo. Hein? Nini bombani? Nini bombani ngolo ba opimisa. Opimisa kala ekrani. Oye bombani loba. Hein? Boni buzo ba bweko. Nde makelele tuzo le kawa. Ezeloko kobomba lisusu eza te. Olinga na musala na koma awa na yeba kiteke kokoma bon. Nde zawa. Papa, c'est non, on va te parler. C'est quand même papa, c'est pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, Maman, papa. Bon, non, maman Rite. Dakima. Ma Géraldine. Papa. Soki papa Zogo Lobate. Nana Oloba. Oye papa Christophe. Papa, Yayoni. Non, maman. Yayoni. Christophe. Donc, tu vas parler d'un commis final, côté de Christophe, c'est comme les Sani à la carte. C'est ça comment. Christ en vie. De Christ en vie. Non, s'il te plaît. Mon temps qu'on s'est parlé, c'est un mot sans courant. Mais toi, qui est né comme on dit, il est la casse, maman. Bon, Papa Joseph. Bon. Ga, alina senga bolimbi po ngande papa Christian. Quoi? Yo papa Christian. Non, non, non. Non. Ça passe non. Maman. Non, non. Maman. Mais boy, vraiment. Papa, je place au fan. Je place au fan. Maman, les. Maman, les. Mami. Mami. Je place au fan. Maman, pardon. Je place au fan. Je place au fan. Fanda.
Fanda na yo mama. Fanda. Omoni yo. Maman Rite. On me dit que ça va m'écarter. Maman Rite. S'il te plaît, yo. On me dit que ça va m'écarter. Maman Leki, nini, Pardon, s'il te plaît, Fanda na yo. Bon, ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Non, maman Rite. Maman Rite, je crois au Tiko Banabiso, Awake, Yonto, c'est tout le monde à Libala. Il y a que d'autres, ils ont la vie Mobimba. Moi, est vraiment un homme de Dieu. Makamoko, papa Joseph Alobi. Bible est mot. Yobotan a été. Christian Via a été. Maman, pourquoi yo olinga yo accepter Azalaki vierge, mais on accepter à Rosa. Bon ya mobile yo ne mobile bien moi c'est mobile. Et lolo comme chamunoko. Papa Joseph, Nzamba Pambo. Bon courage parce que ça c'est Dieu. Nzamba mutasi mona motema na yo. Mais acte peu yo sali. Même au colo qui au tika mbongo libala. Comment yo ni moi so mona no mona dit pas na bango. Comment? Moi si au monde c'est tout bala et mes familles et mon ara les mêmes jours et bala. Ni me suis Maman Géraldine. Ami na ebi za passe. Na ebi za passe. Donc aujourd'hui maman donc conséquence ya mwana zobota te c'est parce que yona maman le mwana mwana oh yo peut c'est masse de c'est masse de donc pour nzambe ça dit donc le kwa nzambe le kwa alina trouble te ya mo nzambe permettre que ya simba c'est propre parce que ngezala n'habite et puis maman au tien voilà maintenant invité aux amakasa au bani maman les pardon si t'es maman les zonga na bot zonga choqué zonga joie place en fana Mamie bravo Jésus. Qu'est-ce que Nini Torosala et puis Torib Sabino Nini Torosala parce que Joseph, na madame hérite ma bota moi en commun Christian V, elle a maintenant 14. Et pour bala moi les lois à son bota tenzoka conséquence à bota tenyo suzana la oyo yemoka lukaza amenoa azana besoin pour lui ngona ko ana besoin zongana tandis que il Joseph après vous voyez ningi satana sala makambo nzamba. Allô Masasi ya Masasi boni mama kuna na homme de veillard misunga naza déjà na misunga homme de veillard au moni tant maman a piqué crise alors na oki bien te tant bazo sengo mbongo yo tindi mbongo bango bale ba songe ba kati ba songe ba memene ba dispensaire mike eza sunde ngona te mama mena poto na kishasa la même chose et loko zo sepelisanga banda mama koma na misunga homme de veillard ko tali mama o mama zongi lokola bébé bazo zo soya mama oh mais là so moni mama zongi chenite mama zo lia 3 fois tongo medi poko de bonanga elo musu sepelisinga misunga homme de veillard oyebi ke bana courant zo katana so que ça dit manœuvre pano ya li temps bana lumière 24 heures et puis connexion internet et vanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge docteur Mbango azana kati c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga de so futima on a regretté ah voilà tout bien na wezali
baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazosala examen. en tout cas ya masasi emonani mpenza nga na pemi bana mama comme na homme de veilleur misunga emonani na misu te emonani bambongo na zaofinda ya pamba wana c'est fini tout ça bokolia yango lisusu te homme de veilleur misunga nga na bango rendez-vous ka na fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema bamédecin 24 heures sur 24 heures acontinue kuna nga na nopesaka mbongo na fin du mois yebisa bango na change kombo na komi lipati misunga babe Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo,